Je sais pas. Kaka pour la mi Joseph filma qui le pan où il y a ba chacha. Oh beaucoup matin un projet au Kendele, tina mbet hôpital bobo maye. Donc à coup bien te boni bobo enterré sous bien vraiment. Congo Température TV. Neye ko kata mninga litoi bongo ko chuba mninga mbeli si ça fait mal. Et ça n'enga pas si vraiment. Comment on a mninga ko kata litoi bongo taraka litoi est-ce que zonga le comme déjà muké on peut se monter sa pembe. Taraka sa pembe de basa ba complication wana. Même souvent que litoi nem tout ça linga so nem je pexa mato ebele ça là que bien. Parce que moi ko ta pexa déjà ba bomige quoi. Bon on a essayé bien te bo le so akufaki. Bo so zaki na ba kin ala ba kongo na biso aba kato litoi ba chubo mbeli bongo si to benga ka ba. Congo Température TV. Et le comme mi Joseph qui ne confirme pas chacha wana yebisa ngai aime so mon ebisika mo est-ce que c'est nécessairement OK ka confirmer si comme ninga vandaka voilà c'est nécessairement té vous a baronkine bino bo suko entre rankine Congo Température TV. Congo Température TV. Est-ce que mi José peut na parna ya za peut na faute est-ce que c'est nécessaire à que ne ko filmer ndaku ya ba chacha ka pour ko humilier muninga Congo Température TV. il y a mi José era comment qui ko saigner puis ça qui on dirait tout le bassin qui hémorragique tout le babon bon tu as vu sur image wana bandeko bota la biso tout le barana biso mais image les kaka ba mona a comment qui vraiment ko saigner oui na mona qui on na msozo baluka hémorragie ah ko le bateau na makila et ça les rouges le ko le bateau tant en train nda baluki ko maman bi donc ça lenga matanga mo ça lenga bobai et ça lenga mon bobai non que mon passe donc mi bien bien kufa na o bien ta vidéo non le ba non na linga kai na ba vidéo ba direct na ça mais ce que nous on asima et ça directement mi José to ça là wa même pas 2 mois bazaki qui bien à Chantal Bola oui bazaki qui bien faut télécharger direct wa bazaki qui bien à Chantal Bola Chantal a bien il y a Chantal Chantal parce que mi José allait à Chantal Bola mi José moi muké vraiment mi José vraiment moi muké a bien il Chantal Mon natie botalelanga Congo Température ya maman Rosette la fleur Nadambu. Après avoir défilé na ba site Pola mais cette fois Congo Température TV. Désormais, suivez-nous sur cette chaîne. Congo Température TV. Congo Température. La patronne Rosette la fleur d'amour, chaîne à solo. Émission religieuse. Théâtre, musique, environnement. Émission sportive. Émission politique, donc nulle part ailleurs. Pour nous avons information à temps réel. Congo Température. Et yena mo pepe asika. Ya tobina Congo Température. Et yena mo pepe asika. Flat Hotel Rosette 1, Rosette Hotel Rosette 1, Rosette 2. Bana poto, bana mokili mobimba. Vacancière. Ah, tozali bongo na place Rosette 1, Rosette 2. Bino mozali komona. Yoso sakana na mikili. Okuta na ngwawa. Donc place Rosette 1, place Rosette 2. Ezali bongo synonyme ya Paris, to Bruxelles, to États-Unis. Ah, oyeka na bilamba to valise na yo. Nyoso okuta na ngwawa. Groupe électrogène industriel local à l'entreprise ya minene bana poto tuka a kozala desite contactez biso na numéro oyo pona ba réservation na bino nyoso awa tozali bongo na place Rosette 1 Rosette 2 bino mozali komona ba réalisation na ezala te Flat Hotel Rosette 1 Rosette Hotel Rosette 1 Rosette 2.
Voilà, bonjour et bonsoir, ça dépend à Air Ozolanda biso en direct Congo température Ozolanda Dorcas Boloko comme moi ça Mbinga, moi ça Mounene donc en direct Congo température. Balobi le to ana fête, fête en ya nani, il y a Shadrach et disparaître notre cordon Balobi Shadrach disparaître Balobi lelo Congo température et fêter une année de plus na vie à Shadrach disparaître garçon Moka Makambu, un joyeux anniversaire encore Shadrach et Balobi un bon cordon les cordons le plus sage et internet et yo wana Shadrach disparaître le donné anniversaire d'ailleurs dans le le fête une fête malgré tout na belle main la idéologie car il y a cordon dans la zone comme on a la boulot toza wana pour nous pays Sabino un grand merci à papa Bovik et Maswa merci à Lambert Kouka de Paris merci à Lanza c'est grand juif na kata Lausanne merci à Yawili Moucheni les codes mondial merci à Guilhem Paka display en couleur merci à Papi Nekina porte-monnaie de Dieu na kata Lyon merci aussi à Christian Benab, grande puissance. Merci aussi à Yadri Chamotomètre. Merci à Rishi Kapinda R9. Merci à Igor Mitumotema Denive Fabiano. Salama Tonye chez Nadia Nakata Milouz. Bogozo Coiffiro Basalinga. Je crois que Nabi Kende Bozo dans déjà vos sepeli nango. Oh, on ça s'appellera na Coiffiro Basalinga Kende na Salama Tonye chez Nadia na Milouz. Barossa la yo Nenge et Sengeli. Merci na yom toza branché en direct à Congo température na minute au Balobi. Maman le Bézaré Belé. Si photo le bateau ko le baga kaka po batu ba yo ka batu ba changer to ko le mbarate parce que yango ni musa na biso si tout biso bato le baga mini photo le bateau te ya bande ko na biso ba o ba ko sala ka mabe ba zo se comporter ka mabe il faut to le baga ba ndenge sengeli bande ko besoin na biso boda ko mona mi José oyo wapi azali pe chroniqueuse to ba biso to benga ka mwana ya wera deuxième fille ya wera tobenga ka ebongo oyo wapi batiaki mbeli na mukongo et puis bakataki litoi par rapport à baranki nango eze belé tellement belé to mona ki pe garçon moko na Belgique wana muninga na ekaka congolais atubaki mbeli asimbisaki michopo na maboko to yesu ko mona oyo etali na biso ya kini awa Glorio langi na fifisi wa na niveau wakomaki ya ranking kolobaki ata okufeli nakoyate ata osali boye nakoyate donc to mona ki yango yango le sujet na biso donc notre sujet d'aujourd'hui est aller ranking il faut ba ranking wana efila yango tozali awa nande konanga ma vie kosi na yambi était le la sert à cité Bethel mais na yambi comme chroniqueuse parce qu'elle ali moko ya biso pe ya panzara bopandi sango yango na yambi lelo to analyser nanu lelo connaît parce que ça fait mal et ça la passe comment on a bande ko na biso ba congolais bino na bino bozo bomana et ça la vraiment qui to côté la PC déjà bonjour bonjour lundi et là muna ma vie kosi bonjour donc classement ça mbinga voilà peut-être peu bande ko lundi bonjour, nous surtout pour la Congo température suivi donc gros business surtout fan club nanga on peut bowling donc na pesi bino ba moté belé l'autre est papa et en actualité ça mamu ya nini té on a l'eau ça betel té quoi donc on a ekala pour accompagner ndeko nangai cousine nanga surtout ya nga sœur à moi pour na moi en actualité mon beto pesa kama kamde mamango zo kende vraiment donc merci. Moi, citation, maman n'a malouka pinga. Moi, ça moulay, le roi ma vie cause des gros bisous. Christelle Dufan, grand frère propre. Kevin Kamba, partenaire privé. Maître Michel, partenaire privé. Tanya Mina, moi, ça m'a poussé. Fallon Niketa, moi, ça m'a poussé. Sarah Moulolo, moi, ça moulay. Bassé, mon qui. Voilà, ma vie cause sinon, restaurant Koyambayo, ça me fait vraiment du bien. Koyambayo, n'a tout habitué à Congo température parce que tu parles bien, on le barre bien. Et puis, bah, tu vas comme et belé. Ma vie, dans mon monde, on s'est banalisé. Bien, tellement bien. Azo notre mécanisme qu'on analyser. Ma vie, le mambo tout le monde na internet na biso na mambo etali poto na tokeno na batu ya poto. Comment na ndeko na biso mi José. Ponga na pede ba ranki na bangwa na ndo landa openza au moins mi José ça direct na Hollanda, Chacha ça direct na Hollanda, Chantal Bolo ça direct na Hollanda. Comment na ba komiti na niveau ya kochuba muninga mbeli na Congo et puis ba kati litoi. Nicolo ya ba ranki. Là, Dorcas, rando ya bongo de 1 an bien. Tu vois? Au monde internet, c'est invité à tout le monde. On est internet. Biso el so ça là to benga mso to ba bezo ba to benga ke ça ranking té na role kem so Dorcas c'est le mot ba ça les bien té
na meki koloba pe likambo mwa ya Dorcas non azo se comporter bien te boité par rapport ya ndenge ozo se comporter mais na mutema na nga na robota ngote ekoma lokwa mwa rankine mo bo tu vois ekoma lokwa mwa rankine mo Dorcas na tenge ekombo na nga na Congo température na Congo température tu vis le lobiso na moni était na bande est-ce que nos transport non tinda ta batu ba sale boité on les a bien te mais faut koyeba ba rankine ngo pe esika euti nga imange wana pe batindele nga on pe ka bande musu baza poto kuna nga le problème est ça toko sana biso ba rankine ndenge ezalaka oyebi ko finga be excite musu ba supporter ngo te tu vois ndeti nga mami José Talaka Mi José na Karim Mokonzi, moi je préfère Karim Mokonzi, tu vois. Moi je préfère Karim Mokonzi par rapport à Mi José. Mi José Aza fille mon a ebi Mi José très na ebi vraiment très bien. Na ebi depuis yo la mon ayolo, ça tangi na cartésienne, na longue cartésienne donc akola c'était fille mon akola bien makasi. Azaki na ba camarades mukie, donc akola vraiment différent. Azaki na ba loenge na ye mais pas mibali quoi. Ba loenge na ye, makamune kanenga zala ka moi leader na bandenge na ye, on s'appelle Mazavma. Fana nga Mi José camarade donc toute famille na nga ba yebi famille na yebi do na yebi ko banda na maman na ye tina bande ko net tina mwana na ye do na yebi vraiment Mi José mais ele comment ça la nga pas Mi José tu vois au cours les canal TV to boité on les canal TV au film sous Dorcas mais sinon Dorcas tout filo nyama Dorcas c'est le msusu faut koyeba hein neto ko bimisa on a mon ko ba terme ko apoe on a mon ko faut koyeba donc qui les ont mabet na ko ta vie privée il y a Dorcas te pour qu'en internet faut que le Dorcas c'est si ka collé là donc c'est si que l'hôpital ni Dorcas a bota mais là et il y a pour nini bangali mo banini les hôpitaux ba kala mais tondo cho ka te mingi ba mama so zemi akebo tene mo hôpital mo simandako so Dorcas so bi vi na nga bongo il faut pas OK ko luka OK ko découvrir vi na ngai les années mo mo janvier dernièrement toi qui dara pas miel akeko fumer na lo ponga ba miel kuna tu vois babilo ra bongo mutu mso ko supporter babilo ra bongo te to ko zamsu na ranki to bi ke non ya sala na site benga sa site beto yo kana raté par rapport ya ba guerre d'esprit na biso ya ba site ngana mina qui mi danger mais ko finga mi José facile na langage na ye ko bimisa direct ozala sida di sapili boko et on babilo ko na mususu vraiment faut repéser rango mutu muso supporter mutu muso ngati ba finga nzoto mama na tu vois mutu muso so fingi mama na on dirait on dit au quartier ba poto donc ce que poto zo ki c'est senga alcool na mungu fo ikota ce que so na ikotité on dort kasi mta finga mama na ngate okokate face à réaction mo robo réaction ce ko oyaye o sala ezapeka mabe pour nini les gens qui se maîtrise tu vois les gens qui se maîtrise ko ba ranki na barando ranki na rando oui to boité muto so mo kila sama te pour mutu ba linga non so zo zela batu ba linga yo batu nya soto mo kitoko mo comme so Dorcas c'est que on faut le ko sa mo kino comme OK Kotambombo mboka mo bo kuno bandel mo président na yo moko bandel on faut que Kotambombo kuna o bandel ma batu no mo keli ba piki mena yo mo sa mulai est-ce que pour ba komisa mo sa mulai pourquoi so na RDC bo na monde entier ça passe bon yo rodem so sepeli sanga te mutu so sepeli saka yi ko kota makanza mutu ante yina pour ba sepeli sanga te non yo bana sepeli Dorcas pour nini afinga batute na linga musane pour nini asala musane sili na linga musane pour nini ata ba fingi a répondre batute on va biloko wana mutu so sepela nango ce que ça peut na batu misusu pe angelo nga Dorcas c'était pas arayuma ya ta ba fingi mama na yo ko sala le côté tu vois et c'est ce que blora bo ce que so comme ngala na mutu abenge yuma wana o sala réaction au moins réaction ne rosa mabe on est réaction ba sali Mi José wana tu vois ko kata de muninga fait ko kata muninga litoyi ko chuba yebi muninga mbeli donc babilo ko wana surtout vraiment côté na sele mabe raison ni oyozanango o kate comme celui tu pas finga ki maman na yo o kate pas finga ki tata na yo donc faut zaka na maîtrise tu vois baranki noana voilà ma vie aussi tout zonga moi mke d'abord na rosinga na Chandra Discorrect Christian Kenjo boti la bisona nous image ya Mi José ndenge a perdre qui connaissance era azo lukavalise na ye azo mona ngote abimi et puis akwei Chandra Discorrect boti la biso image Joana et puis bande ko ba mona to zonga tout juste après.
voilà bandeko boti kolanda image wana bomoni ndenge esalamaki mais José a perdre connaissance donc era surtout qui a baluki ti a kwei mais ma vie peu importe problème ango biso nyoso toza ba congolais belé bakenda poto pona luka n'est-ce pas siko erio kende poto pona ko luka beaucoup bongi pe na vie peu importe rancune mais faut montrer la source na bino boye bakaya na makila bo toza papa morte maman morte mais na makila mboka to makila moko ozomona pourquoi pas ba yuka kata mawana te wana za ndeko na biso congolais ba préférer ba kata ba tuba ba saki ba téléphone ya on a lobby mutema ya batu nyonso oui toza ba congolais biso toza ba congolais ba congolaise mais mitema ya batu nyonso faut to comprendre ça la ndenge morote dorcas ya on a chope ce exemple mutu so finga qui est déjà le mobwe malgré tout boso o ba pagano balobaka pas na bongo pardon ba baza banzambe te mon pagano so senge pardon au sel comme vous c'est excusez nga o le ka ça tellement de gens blessés qui faut pas ça dini aluka songi c'est lo tana ndezela na yete aluka ka mo likamobo o biso moto lobaka pardon za ko bossa na te mais tandis que pensa mais pardon et ça lui on a biso abatu malgré toi senga pardon mais mais et par là et belé mais on a déjà sont tout à mais na sale dorcas me venir dorcas excusez nga na limbisio mais donc mais on a et le but de belé donc mais on a gros appel na limbisio pe na limbisio te donc par rapport ya bongo ne ko kata mninga litoyi bongo ko chuba mninga mbeli moi si ça fait mal et ça n'enga pas si vraiment comment on a mninga ko kata litoyi bongo taraka litoyi est-ce que zonga le comme des gens muké on peut se monter pembe taraba sa pembe de ba ba complication wana même souvent que litoyi nem tout ça lingam so nem je pexa mato ebele ça va que bien parce que moi ko ta pexa déjà ba bomige quoi on a essayé bien te bo le so akufaki bo so zaki na ba kin ala ba kongo na biso aba katso litoyi ba chubo mbeli bongo si to benga ka ba mbila to sala raboy em so ngezala déjà wana ye là on est bien te mon envie faut ala na maîtrise kaka donc on dit même peu importe problème donc on dit même musala oyo faut yebake ba ko finga mama nanga ba ko finga tata nanga ba ko luka école natanga ba ko kota vie privé mibali nangai ba ko luka mobali nanga ba ko luka ba yeba na kola ndeni na sala ndeni ata ba biloko bongo kota maka mso zalaka ngana ebina mutu mususu aleka finga mutu mutakendele na PV na privé quoi aye na privé ya ba biloko sele na sepele na ngoto nga kuta sepele comprendre sepele na fivette na kati yote et puis fivette mayamba azasi wana ranki il faut yelo tina ndaku na yo aye mabosira bino bana ndako parce que au moins ba rancune au moins pas tu vas comprendre au moins ba rancune internet et ce que la biso ka internet c'est pas dire que tous na rancune tous on a raté internet to kutani pe boye pe to simana na nzoto et ça qui toroté o event te to lukara ba base mutata la yo sali moi base ye kuna na di wasona ki ça ba rancune moi internet mais surtout zongi BP na mi José est-ce que mi José pe na par na ya za pe na faute est-ce que c'est qui nécessaire à que ne ko filmer ndaku ya ba chacha pour na ko humilier muninga yango excuse-moi yo no to yebiso ba biloko bo e be mutu mususu dodo nangai akoka humiliation te faut comprendre et de mutu mususu toto lo baka soda bo mamu pour na soneza pourquoi pour des humiliation pour ba ko ya soda ko ye ba biso soit batikelo nini babiso tema to kende biso na nini oye balikamba kangelio obanzo bude obando chamunoko tellement oroleke na force tellement ya déjà na arme donc ata la population modèle humilié soka bien tika obimazo ko frasa di abomayo pour ça nini on comprendre que ma capacité qui soda bato muso bakoma besprit quoi ba soda donc na sone ko c'est mambo belé ya banda ko wana mingi za banda ko ba parents ngata ko parents lo baka ata le lo vandi boy we na ndako maman nanga oyo filmer et ça pour ma vité et ça ndako maman nanga donc ngana ko ngate ke na esi maman nanga na ko maman nanga za ndako na ye so na obakisa na ko congélateur zaki mo muke to bakisa ta to chata congélateur ya mo munene maman to so mbata ba caro ba tila biso ta ba caro tu vois et ça ndako maman nanga ezanda kunanga te ezanda kunanga te na futela pa nanga te ezanda ko libata elo pa nanga te mais c'est pas dire que son ndako maman nanga ofinga ngo kaka po ezanda ku ya maman nanga non ba maman bazana bandenge na bango et surtout biso ba tozo ba 50 ba luba ba Congo biso ba Congo ko ta ba papa ba ngana mambo mi bimisa te mutu muso ko zamso zani na bambongo sa prêtre na bandenge na ye bosani regarder ka komi bomba ne ka po nini a comprendre mitema ba bantu nde tozalaka tu vois biso toza ba bantu toza ba mitema moko boye
ya likengele oui olingaka ma vie akola neti na yolo oui nakola na yolo c'est pas que alors ma vie sona komozwa mbongo na zu yolo mobimba na zo bongisa veni mobimba non nako bongisa ndako esika na koki wana mais nakolinga kati na buka ngo na retombola ngo lisusu tu vois eza bien te eloko mi José kene ko filmer pa ba chercher wana yebisa ngai so mon ebisika mo est-ce que c'est nécessairement OK ka ko filmer sika muninga vandaka voilà eza nécessairement te oza baronkine bino bosuka entre rankine en plus c'est le comme ça on a ba kofinga tina ba parents boza rankine na batu okosisi tina famille ya batu soki aza mona kizengo okoti kizengi soki aza mama aza défaut okotisi mama soki camarade moko abota mobala sundole okotisi mobali wana dodo wana vraiment ezara passé là bana ba parents batala biso to bande ko baza par-ci par-là et chokaka ngaso na rankine dorcas no finga dorcas no ko finga mobali dorcas mba dorcas problème na asalioni no finga ngasa problème dorcas to finga dorcas ta fille na finga biso na biso moi suki ene ndeza benga mo bon mongo ezala to finga ni makamoko bozo sentir que eza entre nous no ko finga te mama dorcas te kama tembele non na matembele ngo kolisa mwana ye na fumbo nda tangisa mwana ye na mapa yoni mwana na simba micro to ko kota na ba vie privée ba parenté to ko ina tsina ba parenté tsina ba ndekoti na benjir morobo na ba kibokanza morobo nga dorcas loso ezwe na tongo zwe na moi no mona ete non non wana ko makimute mama be wana eza sur rankine te wana ko mikimute ya mabe ba ken piano bazana matanga je crois que fait koko na bango non ouais ba to mona ba lekechu na matanga wana ya ngo tumte panza qui équipe nationale to mona ba lekechu ba matanga wana po nini batala po ni batali malgré tout rankine ko faire innocent na ko ya matanga na peso ngote na baluki na changer na nga idée na changer idée c'est pas une question de matanga na signifie faiblesse non babi to le na batu ba ko lela to sepele sika bazo sepela moto muso préférera lo baranga matanga te yanga netinga ma vie so na moni jeune fille jeune garçon bébé et ça là nga passé na bando tout na pourquoi et surtout moi na muki ayebi lisunte na ndo tout na pourquoi nzambi nga ona sabo nzambo tikanga pourquoi nga kaka nzamba linginga pourquoi oui ya kufi mais ce qu'on a matanga mo mninga kufe na bi yata kufeli na otika la koya tete non on est un peu Barcelone des mambo et Kendeli ya ba mi José était un peu gloire langi na fifi si wa peu importe rankine internet et même mabino la vie a boité qui bo mototé on a photo bête là on pesa c'était pas importe au moins quelque part nga c'est plan na ken piané ken piané bo rozane rankine na caméra boyé mais si ma caméra bo so la bino kitoko ozomona bon en plus ça na ba qualité ayebi nde basala ba tu mabete ken piané on a pensa donc aza papa mo be donc donc papa professionnel mo boye donc merci vraiment et donc merci internet faut on zimara mutu ken ken wana na mutema na ye aza ba mutema bola mo ken role ko fingi ko s'attendre te mona le tonga yo tikele loko ko s'attendre te yebe so role ka te ba bazala ne ka mutu ka do pa lingane ka ba finga pito pale wana ye pa le ka seli a fingi yo mais esuka ka bongo ken ro finga tala maman no ma vie manzambe a lukelo to mobile mo et puis azara na facilité ken oui a la facilité so bo soigner na ye c'est peut-être chanteur discorrect a bengi biso a bengi peut-être yo ngaki yo ken ngai dorcas to soigner na ken chanteur ka bengi a bengi biso boya no to bo sa réconcilier depuis ken azara mutali bon ça on comme ici kana on se dire que après ça comme on a so pas ça bon so mettre le blocolier on comprendre que na ça un problème non est-ce que babilo ko bongo neti ba le kechu na ba kentaka modèle ba finga ata kenda finga le kechu tande le kechu finga ken non na yokate ba jirana ba biloko bongo non na yokate na matanga ngakuti na yoko pas gloire langi muto lobaka ngai na mutete la peu importe mutete le ko ba tete la puis ba changer un comportement vrai ou faux ba tete la ba kanza te po mutaka le sel mutanzima kufa pona chapelle za ba kanza ba tete ba kanza te za ekolo olobaka ngai pourquoi ba biloko na surtout ça bien te ko gérer déjà loko ya ngalobaka rankine libele zalate oto kufati liwap archifo ezalate okuta ne sika moko boya ya toloba boye pono to kende peka bamboka ngote et surtout ba zela ba poton ya ba mai wana ya bo kende sika mo bakangi bino bisika bazo kende rocha bat na bazamba na ba kobel wana bo comme famille bo comme vont ba ndeko bo seli kutu binemi bo kesika mo be nini mo be rondo sala ekoki osala beaucoup tani boye
bomo nzima te eske nga Dorcas tolobana te okute bosengi Dorcas mai mais Dorcas mutu azalaki na mai okoki esika mai Dorcas mutu ana mikanda te mutu akobima Dorcas wana poso tine mama gravement na Kinshasa mbongo osani donc ok pas mutu na bitenga pena pesa ya Dorcas esenga pe nini ma vie na bota courage na pas Dorcas mais nga loba etiliwa poso na leko nga na lobaki na kokison ata na miso nzambe na ozandeni Ponza meye moka gérer la biso te. Poso a gérer la biso mberoto otumba mokili na e. Tala biso sombole beti akane to komaka. Nzambe boye pona nini nzamba lekisi. Tala kane to lobambe. Tellement zara papa na mutema ne bomawa. Otindele bino moye bimi, atindele bino loko mo e mo kotisi bino. Donc so nzamba olimbisa biso. Nzamba o gérer le biso te. Biso to tia bablo mo betili wa pourquoi? Et ça bien te babiloko yo babiloko eza bien te rankine internet souka na internet rankine internet c'est comme atina ba vie privée te surtout vie privée eh OK non mais non vraiment mananzela on a vraiment ko vie privée tu on a vraiment écoute te souhaiter le rang cordon na ba joyeux anniversaire arrêtez cordon na zabona bi ke l'autre yoka te lo la pourquoi et to yoka te mais to nga kota ba boîte te yanga pe na kota na ngate mbeta mo restaurant bali apeka chamon na gâteau un son peu cordon yo fuka molette sa maman te pas maman za ba anniversaire oh kanga misu et cordon to kanga misu ça te pardon misu so zara wana misu na misu. Voilà, un grand merci à maman Rosette Le Fleur d'Ambour. Le bi maman a sur la bien à Congo température a tiqué la charge na Dorcas Bolokoko. Merci aussi à Christian Benabé, grande puissance, le but joyeux anniversaire à mon cordon, à Shadrach, discoarette, discoarette. Le but yango ne makambo, balambiche, asuka, mbinga, bataille yango fuma ko ba 1m80. Pointé m'a bien choisi 43 44. Makam. Madinga ramena la ta 43 44. Tolamo. To bombi côté mususu. À la ta pantalon. Voilà ma vie aussi. Toujours maman Kenya maman Italimi José. D'abord votre zone annoncé à je botte les bisous dans nous il mange il y a non garçon il y a mi José era comment qui conseiller puis ça qui on dirait tout le bassin hémorragique tout le babon botte les bisous il mange wana bande ko botte la biso tout le baranabiso mais il mange les caca ba mona a comment qui vraiment conseiller oui na mona qui on na msozo baluka hémorragique ah ko le bateau na makila et ça les rouges le ko le bateau tant au na train nda baluka ko moment bi donc et ça lenga matanga mo selenga bobai et ça lenga mo bobai donc et mon passe donc me bien bien kufa na obi na ta vidéo non le ba non na linga kai na ta ba vidéo ba direct na sala mais ce que nous on asima et ça direct moi mi José to ça là wa même pas 2 mois bazaki qui bien na Chantal Bola oui bazaki qui bien faut la télécharger direct wa bazaki qui bien na Chantal Bola Chantal a bien pena ya Chantal Chantal parce que mi José les Chantal Bola mi José moi mukie comment vraiment mi José vraiment moi mukie a bien pena Chantal et Chantal moni batula yo non y bana direct wa na landa très très bien mais comme on a lelo Chantal Bola aza parmi bato yo batubi mi José Mbeli tu peux dire quoi pour non côté wana ndeza mabe pour ni lobi mutu so za déjà ranké lobi keto e fait que mutu ici film teka besoin so pardon limbisa asengo pardon en privé limbisa ngo elekaki eza bozongelo solo la ya tuza bana nzambe to priaka nzamba limbisa biso faut bosana faut ko effacer est-ce que moi bezalaki e binga ce que le comme ça nga pas bateau mutu so comprend que Dorcas ça ma benga no bet no chaka mingeza ka yo poto otanga bakomba batu de eroté non comprend que Dorcas ça ma bim Shadrach pas que Dorcas ça ma bé on sait bien Dorcas ça ma bé poto le bé Dorcas ça ma bé té to komi collection na ndenge ya lisolo keke tellement Dorcas na manka bisote toto musabola mo Dorcas baze sika mususa manka ba mama bato manka ba papa bato ba rapport ko mama to na biso tellement na manke bisote to mona Dorcas ça malam to Dorcas ayo manke biso to sangisa ba o ba papa na ba loba na ba o ba kamad ba loba akoma maman amabe kalawana azala déjà moi amabe bo septe bo yambie bo zongani ya Chantal ya nani pourquoi pas avec tom to ya muta yoka no yoka te ko beta te ko yoka muta yoka no yoka ena mutu mususu ovandi so banzo talise qui est vie o talise boye okeni na boye mutu muso ndo talise vraiment qui est vie donc
soki ayoki te soit faut botika ye muta be bagarda ka ete faut botika bo bokise bino nyonso tout côté ozokisenga dans le bon vraiment côté bachubi muninga bambeli wana ko simba ka instrument boko ba criminel ninga tu wona crime te crime ko okomi bate ete okomi oza criminel e fait que aussi instrument mo ndetinga mbeli na suka na kana biloko na suka na mbeli kana biloko non na ebite bazoka mbeli bachuba ka mutundeni soto komi ba niveau bongo na ko yeba doko sa sanga suko chenga 1000 pats na mutu oso mbeli o esomo wana sonyana okengo passe to chubinga bongo lelo sikoto no edo kasi to bosani taka bango bata potoni ba plantana bango na bango wana sala ngata mo mutu okukotsa muninga te loko na mutu woni za bien te so pour impolitesse bon ngata bo éduquer na bandenge moko boye soit mais bazala ba camarade bango nyonso oui on a lobby parce que madira we simbarate sur simbité boutique na bino ba mutu ke na par na ye simbité ba elo le kitika la mokili ezate na bité bato mokili na bité to benga bango bazalo kwa banani balinga otika likambo te likambo esimba te azo insister esimbi te azo insister so yeba camarade bato batambola bien esimba so batambola bien de roso sala ngona linga pe de roso so ngalingi so ngasi de roso ke mateki de roso mo nga lingi gombe to yo kana déjà te parce que na personne ke matete na récupérer loko et donc je na ke gombe kaka pona so matete su côté na bokanga le photo zalara ko troisième obeko yo kani entre ngana de roso so esimbi na ngote fona landa na chuba mbele po esimbi na ngote non wana za bien te ko sala déjà crime wana za ba criminel ko simba ka mbele ko chuba vidéo na bosepela eza bien te ebite l'état rapporté arrêté ya ezali bokanga bango parce que mningo roze sengo na bino poto na kibiso na konga bango ba bino kuna peuple moko bozana ordre si ko kuna pesala na moko mindele qu'est-ce qu'on boka mindele on appelle l'état et sala makamba donc boye puis bino bozaka au satellite ba caméra cachée et tout biso insécurité ce qu'on a sécurité ba salem suna kishasa au matata transco bo solo ba bloko wana te mo batu ba kota te na transco ya bo kita te bo non ndeni atna esprit de vie atna esprit de vie ya biso atna ba kombi esprit ataku kombi esala mate esprit de mort wana ba kombi wana na Victor okita te parce que bino kuna modèle bo sali bongo vraiment l'état ba passa makambo kanga bango to mona bakangi bango basenga ba pardon te bakanga bon eloko basali et puis oye ça passe muninga na mbeto hôpital mais bon ça sous projet okendero bomaye bien je sais pas kaka pona mi Joseph filma ki lopangu ya ba chacha oh beaucoup matina projet okendele tina mbeto hôpital bobo maye donc akufi bien te boni bo enterrer sous bien vraiment te wana eza bien te wana eza bien tata ba miso nzambe likolo o sepela ndongo te poni ba série ya opération ya likofe yaki to bande ko boma batu ba telemele ke ngosupo nini ba telemele ke ngosupo ni eza bien te ya makila na bite tu msusu be okaka mai netinga ba lo makile na lingaka ko mona so na règle oui yanga moko kaka oh ya mutu makit na ete na kokate te na kokate na kosima mbete na kata ta mutata gilet na kokate na ka déjà somme peu importe ezala o le kolobi mama ma vie atekaka malala na wenza luza papa ma vie akumbaka pousse yo balira na pousse ya na rosabilo kwana te soit na ko na privé na betso makofi caméra zate na betso mama kofi ya na katanelo na komelo kata yozali to betani vraiment to l'état yaka caméra déjà ozoka l'état ninga yaki mais na ko le kate na zui na va na mutema na zere na chube ya wana za faiblesse ba makasi ba lema mi jozali yake ko le kabango mi jozali makasi ko le kabango po balandela o soto ta bien c'est balandela ki mi José pour ba ki ndeni ka mi José ko kende bisika zo banda ko kende wana mutu moko kaka bino bate bele boza contre mutu mo zali azane jike ane pete leki na bino pe suka bongo zweka ta muke bosu nata mukiebo edike bozu munorote maza pembe bo fini yango ekomi rouge bo vimbi seta muno po ta pembe sifika ta bakangela makasi boy ndenga zo chaba rouge wala ba beta bongo ka basa tani basa ki José to mona ki ya José ni basa ki basa ta ba rouge bongo me rochuba muninge loko wana ba beta ki José ni fallait ta ba beta ka bongo me rochuba bloko wana babi mutu soko bunene ba instrument c'est que ça ne bolemi c'est que ça on fait publicité ne mteye c'est bongo donc yon tozo lo ba pekaka to le kan internet to ebelo rotozo loba to le karaboto ebelo rotozo loba to ebelo rotozo sala ko ya katina internet ba mona fo finga ka ma vie kosi so finga ma vie kosi kuna ba otindelo mbo fo finga ma vie kosi ko to mo betelo maboko te ko finga peza mabe ko finga za mabe et surtout ben tala
ngana on veut pas toi na bazama basali mabe à 100%. À 100%. Donc bazata na minute ko mona kuta mpola mi José. Bazata na 0% te. Mais nande ko na biso pasa na mbeto hôpital. Tanga ko bima na minute so ko mutu so kaza na pasi baloba kaneli kambute pese sous pasi non. Nzamba sunga eba bon guérison sikazali mundela tchasu mayele place na ye a traiter so pe mundela zongi sera litoi so pe moyeza na kokata te nga so pe tsinda ka koma mukusete na ko tsinda ta oui oh ya azo mo sa pembe biso wasa muito compliqué na biso te to zamso bote mon naturel na ko ina mama boko na mando sali boy kano wow bon ce qu'on des abu yebi karado elo etira pa na bo baza babilora na na yeka pona pembe mais mundela sala musale sikaza na ebike nzamba sunga e ozala mo obima na yo kabia. Voilà, un grand merci à Jojo Kabea, merci à Salomon Biber, le Kung, Balobi Mobala Baki Kebele, merci à famille Darabou, merci à Pina Kung, merci à Wilfried Okiemba. Wilfried Okiemba, on a moni merci Mbo, merci Mbo yo, Mbo te nabino bisika bozo nabiso en direct à Congo température. Merci beaucoup nabino nyon so oboza branché en direct à Congo température. Tout zongi na moi mke ma vie kosi car on est toujours balika mabaranki nyango ndenge kendele. Dernièrement bato ko kata garçon mo boye muninga ne peka congolais a chubaki embeli a bimisi muchopo. Au monde qui il mange. Kenjo Christian Kenjo tu habites pays mange wana ndi tozo ba batuma monara to rappellera batuma makambo ba congolais bango na bango ba ko sala kana kata mboka wana ya mindele bolingo ezate yo na yo congolais muninga pe congolais mozo préférer bo muninga na yo congolais mususu ba tu ko bomaye atomoni na page la mama ba tu ko bomaye c'est comme les trucs Christian c'est pe muzombo ne mutabomi muninga c'est grave pourquoi quand commis bomana et le comme ça on peut ba congolais na baté na baraté bande comme ça ba congolais bande ko na biso ba congolaise na baté ki mutema mabe obokoma nango na baté pourquoi na baté ki mutema ngo ya mabe bokoma nango pona nini boyina na likambu nini toza biso suba na tata obe moko mama obe moko tata obe Adam mama obe Eva biso nyoso oui toza bande ko toza famille okoma ba niveau ka yo sa muninga mabe po nini bino ba congolais leki surtout poto wana elo ni ko mosala bino on dirait mundela baby ça ba mitu no ya mundele mo kuna mute baby teka mute beba pa na bango ya mundela za kindoki na ya sali kimuta mabe mundele po nini oza musiko bengi alo da koso za wapi yako yokanga kimuta mabe mundela sale ngwana babi kete kama sute na ba enveloppe po nini liboso ndoko matobwaki wana kimuta mabe mundela sale so WhatsApp o benga na video o bengi wana ni mundela mutama bena nyoso to etikali mundela mutama beta mundela mutama beta na yoro mundela monte mutu katina yo koma o benga aza mutama basadi ya ngwana batika ba poste na biso to mataka nango mutakumbinga na poste wa na ngati vraiment ya mutema be ba congolais ba lekisi congolais aka ndoki muninga ni mondo ki congolais congolais bomaka muninga na ye congolais polo ba mabe malamo muninga na ye okokate fo betaka ya mabe bosala bo po bo gagner nini o chube mbele ata kufi okoma kombo na ye te place na okoma te boza mitema malamu esa pe ba congolais na biso oyo ouais bah c'est vraiment que bah poto comment faire chier mes balles on combine la poto comme impoli on doit faire chier mon balle mon balle était même bon on est en G à bengi fio na poto alors comment faire chier mon balle on combine yondo comme mon balle na c'est normal te bande ko na biso basi yango mona Ali balukaka on Kishasa pe ba memela bisongo moi ça ça la trop on na Kishasa o meke rozwa makofi o maki mobile pesa nga lutu o tali bobe fiutu akolanda ko tout ayo biso to mindele te nous sommes des bantous donc to ko malo ko ndenge mote boko maka mwana ovani be mwana yo moko akeka nso po nini o na lengi mama abenganga tanti te fo ba parce que congolais so eloko na mundele za na mabete asalongo mundele za nanu bana mbongo mwasi tu vois eza mabete ko ba valeur à mutu valeur à mwasi eza mabete mais basi on modeba ko moyebe la valeur comme malaki yango so eza ka partie ki mutema mabe donc na sala boton bo mbala obeta nga ba benga ya commission maître na ngai nga na tikali ba ko mofuta nga lo ka femme scène mais na Kishasa awa ozalaki ozovanda awa ozaya zo nzamba sunga mais la porte bo semble la réalité mi José ba bon guérison yo ma vie constitue moi parenthèse amkie o to ko mona na tongo alelo na Instagram il y a frère Michel Bakenda koloba a stoppé dans une carrière musicale naie tim kolonza makoyebisa ye azongi tu peux dire quoi pour nous
est-ce que carrière déjà au bandaki vous allez tomber en guerre bima ne va lobanini na robima tant ça nem kolonzamba kolobananga pour na sala succès on stopper carrière pour makamka nde basala ki ya bilo wana et ça lié émotion te bobangi taka yemi dimanche suka yemba ki dimanche le 2 février o yemba ki na église na bango aleli kuta koki même pas batu Christian pardon s'il vous plaît botia biso vidéo wana bande ko ba monande tozo lo baboye et ça lié ayo ki pesa bien te parce que humiliation le cas qui makasi ya il y a des gens qui respectent Kayo herba moni bolumbu no ba commission qui zengi na bango non roko ma kizengi te po moni bolumbu mutu bobi beto mona ba bolumbu na ba konsa so to komsa ba kizengi non ezaka kanini dignité moi personnalité qui ti moi ndambo mais on sengi déjà pardon ça mais déjà so sengi pardon libisi yo ai effacer makamona biso beto za biso ba torotala ngolo torotala bansualité ke ya toza suna tina ya eloko no wana te et ke kende nango mais faut yeba kaka eloko ni bozo sala eloko nini bolingi neska di bozo linga bokende faut yeba ka biso to so ba exemple pa na bino okoyeba monze momo boye menzembo ne banzo te yanga e banzo te yanga e bando motivenga e bando sesanga makam ce que tu n'as pas babilo mo pas na yo bongo là na komi biso na bang wana dans ba nengellement mais on reste stopper musique na yo te continuer kaka continuer so stopper o bangi nani yo mo sala le kambo bangi te bo biso to rotala ndo ke robanga biso monde entier o robanga bon point nzamba le chose nzamba lo belo bongo lo bana été ezaka des choses sengi pardon c'est concentré tsika babuzo ba c'est tout. Voilà, un grand merci à mon petit frère balobi Jérémy Gucci papa Gucci mon nom là traba Gucci a cher depuis ma campagne wana moi mora bien azo nda biso en direct ya Congo température ya le baraya d'orcasé on a landra yo boranga ite Jérémy Gucci vraiment ba mbote na yo mingi esika oyo wapi ozo nda biso en direct ya Congo température voilà ma vie aussi tozongi mukena dossier ya Mi José. Oui, pose la actualité quand il y a qui monte maman bé, on est makambo. Na éviter conseil pour repérer ni na journaliste na biso ba o ba tikali ba geraka. Kengai penza na ye liwaka ngai penza na ye il faut ra yeso akita. Conseil na yo repérer na mande ko na biso o balanda biso, pe ba chroniqueuse o ya ba sœur o ba frère, eza ba o ba vena ndaku, eza pe wa simba micro te. Et tant que tous les Congolais d'abord tout lingana. Yeba passe muninga na yo, yeba ke ono salwa zande konanga congolaise. Na ko sale mabete pona likambuboy. Na ko linga ka teto girane ko girane za mabe. So mninga salo mabe a blessé yo a lobelo likamo bo sepeli sote ban moriza ka fiché wana. Contacter muninga benga ye. Yebisa yeza ya rankine te muta mabete. Et le rosale na sepeli non te soit kombo nanga kotanga te. So tangi su kombo nanga la no yelo basoda pona pekisio. Loba na ya enregistré t'appel na yo ole ya ko girane ya ko sala peu importe za rankine ya mobali. Eza la rankine so ki ndenge nini. Eza la rankine so ki ndenge nini. Faut ko gira ka babilo kwante ko gérer ça ma bé donc au ça les kambu il faut pas ko gérer ngana doka si yeso ko ya soze la yeso ya o mona yesu te po o tamba bo beti libako kufio kei siko yeso ngomoni wa po mona kunda des choses giraki bo ni ko popere li felo boy to lingana tozala bien na bandeko na biso linga ndeko na mwasi lokola mwana mama na yo linga ndeko na mobali lokola mwana papa na yo comprendre que biso ba congolais faut tozana bolingo tozaba na tata moko mama moko tozana bolingo. Voilà, merci beaucoup ma vie aussi, merci aussi à Papa José Chacha, Papa José Chacha depuis Lausanne, de Koya Nenette, Nakata Genève, de Ambote Nayo Biska Bozali, au besoin d'abisso en direct à Congo température. Ma vie aussi, to comme yabisso na suka, mingaro de besoin à monter, to qui juste a besoin à Batouba comprendre, biso pe bayo toza a nakin, les comme Mi José et Sali biso passe. Bon d'abisso très bien. To côté li Mi José te. Tu as dit que Mi José est parfaite, non. Avant de faire des défauts, parce que tout le direct, il y a Manuela, il y a Chacha, il y a Chantal Bola, il y a Blandine Osako, il y a direct. Tu as dit que
mais oyo kaka bango oyo tomoni Chantal Bola Chacha basali tobengi yango crime moto akoza aza na tort so déjà oye liboso na ye oyede kofinga na ndako na bon c'est que yo ndo komi na tort so beka azalaki na tort faut que pas l'état ok ba l'état no bazala makasi no ke pas l'état boke kofunda boyeba likambo nini oyo lekaka moto akoza azalaki na tort afingaki yo yo il faut ye kaka pana bango kotisi makolo si bien na nzoto l'état tongo kanga tangelo ba maître ko uta banda ko na munga tsina train ko ça te va vendre aux environs train wana voilà mais José peut ça na mabena et na métro plutôt na métro train kaisa kuna train kuna so métro train mi José peut ça ba mabena et netinga non le kamana dans le kaka na Congo température fona lo bela pe mi José mais so ka biki c'est ko tenzamba sunga ye sika zali ba bonge ba ki se kota kati na ye nzamba sunga ye mundela sala zambe nzambe pa yo kele kama watanga nyoso to ante effacer mundela sala fort bato aza innocente mwana wana mundela asala fort na bakisi na ye ekota na nzoto esalebe mais on le quand le bani be pona ba Chantal wana na ba Chacha wana maman eloko bosali tous ces pays ici voilà ezalaka ba celui qui tu parles peu mourra parle peu yango ba François Lobi dans muto achuba tous ces pays quel que soit na mito mabe mi José Kundami bilonde ba mami kolo bokomi mabe mi José leki peu importe toi mango leka qui vandi sale bozali ba caméra so que simbite ba tika ma vie ko ma vie ko na internet yo na muninga to zakanya pi ba Chantal discorrect ba malinga mobali nanga Olanda alinga kutu mobali te ex moto kabona ne déjà pe na tika le musa moninga nzila awa kakimanga na nga na cheke kate me yemuka kimanga Ozolanda na moni simbi na ngoto faut mena sani na tiki c'est ça on batambola bon on a lobby c'est pas dire que soit na bitumba ko finga ko ta ça va dire mutu so moni a choqué likamo bozo kokate kendele na privé yela yeti liboso lo pango ndaku na yo betele porte lingata leta yo kanga yo to kate ma Chantal akende ko bunisa mi José na porte ndaku na ene mundele akangi mais ko chuba mwana muninga ça ba parents na yete ana mama na ye d'abord to senga Chantal Bola Chacha papa na ye yaya babi monga kutu bozo ba yaya ba mama ponga na nga mwa mke bozo mi José ba téléphone ya ye botika ko utiliser ba numéro oyo ezo na répertoire ya mi José bozo nze tout ça ba kangi téléphone parce que ba ke sika oyo ya zali hôpital nini ya zali bozo nze ba téléphone ya ba valise na ye et on va la téléphone à danger le cabino normalement mi complexe liboso na ye mutu bazane jike bo comme c'est jinene bon que le téléphone et ma valise n'est pas mis José l'argent la maman longue tout le ça me vient à la reine de Paris on a c'est sûr la reine de Paris assez à son ba yuji ya ma moto somo ba vexer ça ma casse ça son bato moni honnête ngai vraiment mutane jike bongo non yela ye boye besika boke bona sika nyoso to bike boke rozwaye boke zwe kuna bosale estivi bo bete ta boke correction ka banga mikolo bote ke politesse nem poleza mabe mais ko chuba mninga likonga pourquoi hey, bon ma casse na makile ça va mesana oui ba on la bombe ba bonga ma Chantal Bola mama babi retour za ka retour de l'expéditeur raison mala ba on la bomba bonga tam sur lobi to ka moko la bilo pa chibu beza mabe ya bobo tout na maboka la nzimi sutembeli est-ce que na mundeza na liboka na ebite so micro na bilo benga so bolamba na so bosande voilà ma vie aussi merci beaucoup de commis la mission na Souka merci à Salomon Buber et Balobi le King merci à Chantal Discorette joyeux anniversaire merci beaucoup à famille Darambu merci beaucoup merci aussi à Pinakung merci à Wifrir Okiemba merci à vous Naïbité salutations à yo merci à Kamana H4 la reine de Paris parce que la reine de Paris c'est une personne comme Mbote yaya la reine de Paris Armel Boula donc faut boire ka été yaya Armel Boula vraiment Armel Boula H4 la reine de Paris parole nang madame nakine fimo madame vana Kinshasa akindra ne banzela nemba sa madame na nenga ba Congo ba madame vraiment OK on a ngana boka ka bango na ba kokyo ba solo la ba oyangai donc c'est ça voilà merci beaucoup ma vie ba tu vas retenir ni la passage de la Congo température nali ba retenir Chantal non ma vie na seko Chantal disparaît ça me mai mamozo lukela ngai na nenga mabete na lobi kaka on a lina loba kaka mot de la fin nanga
totika ki mutema mabe totika ki mutema mabe totika rancune et surtout rancune totika ki mutema mabe le mot de la fin nangeza rara totika ki mutema mabe eza la biso na Kinshasa eza bandeko wana mikili ya mputu eza bandeko baza mukili ya Europa donc totika ki mutema mabe so mninga salo maboko tika ko gérer tiliwa yo moto eska liweza yo moko yebite eska ba okundo ko yebate cercle okenongo yebi couleur nango te mozo gérer mutu tso okufa pourquoi donc c'est ça. Voilà, merci beaucoup ma vie aussi, merci Narandengo Dimaki, invitation à le d'abord son numéro, c'est pour ça un numéro dans ma bandio. Plus 243 ya Willy Mouchen code mondial code Mboka bon séjour ça qui na. Nga dimanche on va connaître. Ah OK, ya no dembela. Plus 243 84 0 84 76 62 plus 243 84 0 84 76 62 Pascal Chioka, des gros bisous. Voilà, merci beaucoup ma vie Kosi. Balobi moi si nzambe ma vie Kosi muto tozaki ki na lelo auto partager ki na et moi sujet o tali bakamba barando. Bientôt l'anniversaire na balobi le 8 mars nazalara maman. Vraiment naza maman. Na vraiment maman bato balingara ngai o peut amona na krakane d'orchestre bolokoko. Mon numéro est là car juste c'est wana benga sur un cadeau au Tindi et ressort vraiment bien dans le monde que vous considérez. Un grand merci à papa Gilbert Ndonga, à maman Rosie Sita, merci à papa Bovik Maswa, merci à José Chacha, Balobi Yaya Nenette Nakatia Genève Wana, Bambote Nayo, merci à Salomo Bibera, merci à famille Darabou, merci aussi à Wilfried Okiemba. Bambote na bisiko zali merci à Mboyo balobi merci à Mboyo merci Mboyo bambote na yo bambote na Richi Kapinda R9 bambote na Christian Benabe balobi le 8 mars anniversaire nanga donc na bika yo solara bien côté wana donc sola kitoko ya Adricha motomètre ya Willy Moucheni dimanche déjà dans allez pas na yo na on accompagné na ma vie Kosi déjà dans le boye bara déjà to ya na ma vie Kosi dimanche merci à mon ami Prince Bakali tous na bientôt après quand on a Prince Bakali merci à Shadrack Discorette ma joyeux anniversaire na yo maman Rosette la fleur d'Ambou papa Bovik Maswa Lambert Kouka de Paris Richi Kapinda R9 Igor Mitu Motema Denise Fabiano Nazolela Igor Mitu Nazolela l'anniversaire na le 8 mars mbelanga Visco et ça ira bien na poni penza Visco na bina ngati ya ba $10 $20 Visco et tout na prix nango et restaurant bien Igor Mitu na lobika bongo maman Rosette la fleur d'Ambou to kutani bongo à la prochaine bye mon natie botalelanga Congo température, ya maman Rosette et la fleur, Nadambu. Après avoir défilé, na cité Pola, mais cette fois-ci. Congo Température TV. Désormais, suivez-nous sur cette chaîne. Congo Température TV. Congo Température. La patronne, Rosette la fleur d'amour, chaîne à solo. Émission religieuse. Théâtre, musique, environnement. Émission sportive. Émission politique, donc nulle part ailleurs. www.congotempérature.com. Pour nous avoir information à temps réel. Bisonyaso tobina Congo Température. Eyena mopepe asika. Ya tobina Congo Température. Eyena mopepe asika. Flat Hotel Rosette 1, Flat Hotel Rosette 1, Rosette 2. Bana poto bana mokili mobimba. Vacancière awa tozali bongo na place Rosette 1 Rosette 2 bino mozali komona yoso osaka nango na mikili okokutana nango awa donc place Rosette 1 place Rosette 2 ezali bongo synonyme ya Paris to pe Bruxelles to États-Unis awa oyaka na bilamba to valise na yo nyonso okokutana nango awa groupe électrogène industriel lokola na entreprise ya minene bana poto tuka awa kozala desite contactez biso na numéro oyo pona ba réservation na bino nyonso. Awa tozali bongo na place Rosette 1 Rosette 2 bino mozali komona ba réalisation on ezalate Flat Hotel Rosette 1 Rosette 2